Et Carmen Odia, continuez musala ata mbonga mabanga eko ideyo osungaka olia nango. Surtout musala na yo continue yango pona visa poto. Oluka ko ya poto te. Bongo yo kanisi ba ken, baleketsu, batuana tu. A part mbongo, ni nezo sunga bango po ba ya poto. Kasi musala ote. Ba papier ona musala zosala. En tout cas, Carmen Odia. Likambo nini? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, Carmen Odia azo kote logote azo salande perche na mbongo. Ke o bazo fute na YouTube. Ndeko mwasi alembi pe. Alembi sine nzoto po azo bebisa mbongo. Donc, soka bebisi 200 a kotisi 70 $. Mais or que, fala continuer parce que mabanga ekoko fute kaka mbala moko boye andimite. Mais ndeko mwasi abungi mokolo wana zongi bafanatique nanga naika na pe bino mbote bonne année non naina souhaité bino bonne année na bungi bomonanga kala bozapi bokota. Donc d'après akanisi sukasali 1 mois 2 mois amona nakate bafanatique batere bavandi wana bazozela ye bazolela rien du tout. Soki nda lobaki na kosala 2 mois na kosala te pona raison boye ba pareil kufinga telefone kufi wana bafanatique balinga bazana mawa balobi bon tokomona Carmen Odia te ba telefone kufi cameraman akimi na ba pareil aza penza mpiaka tozela ba misusu bakoko banda kotindela ye mweloko bakoko zela 1 mois 2 mois 3 mois sima bima tanga ninga ko bima eninga kozala avec force avec énergie. Mais soki totali bien ye abungi bongo tango pa bimi abimela nini bonne année na salon on dira bimagi pe po souhaiter ba fanatique ne bonne année te on dira bimagi kaka po lobela salon wana po batia isuki ofele to po aluka ba relation kuna bayebake na poto ayebana atonda ba fanatique. Po asalele video na salon baosale suki. Pe na kati ya TikTok oyoyo bisika bango tu bakimi ba fanatique na epe bali na bango. Mais ba commentaire banini e komo dimine etanga za mwasi etanga mesa na ba commentaire a mesa na makambo kitoko ba comité. En tout cas Carmen Odia tout d'abord Tania Mabeda lobaki yo ozano kutu ako bengo chroniqueur te chroniqueuse te azo bengo kaka oyaki na YouTube. Tania Mabedi asuki pe wana te po tango muso olandaki yango te atiaki kombo na ote malobeli yo alobi bato mosusu atosolola kawa nanu mpe namona ye te namonaki kaka monoko awa na kati internet ya banini komikumisa makambo minene alobaka nga mpe na wana omonika na image
nazao kanzaza kitoko a danger. Mais sikoyo tango namoni tina moko te lo tani ya mabedi alobaki tango amonaki yo moko yebisika bokutanaki kanisa bien Carmen Odia soki si bokutana mbala ebele na tani ya mabedi donc alobeli yo te wana alobeli mutu mosusu. Mais soki bokutanaka te bokutanaki mbala liboso kanisa eza kala mingi te alobeli yo. Donc yo ndenge olobaka ke bato ya poto ntango bayaka balobi Carmen Odia na miso ozalaka kitoko boye koleka internet ebebisaka yo sikoyo bongi nzoka eyaka nango bongo te selon tani ya mabedi. Bon nga mpe na ndimeli na nga tani ya mabedi te nga nayebi bato ya poto ntango bayaka bamonako mpenza kitoko. Tani ya mabedi ezaka jalousie. Mais awa eya likambo mosala continue zongela mosala na yo continue kosala na équilibre oyo osalaka kendeke mpe bayambaka yo ndenge bayambaka yo bapesaka mbongo mais turoso bapie yo te esala eloko te. Image na yo faut continuer koteka yango continue komitekama. Carmen Odia atoka kokamwe so koti na monde yango okota na bayambaka yo okota bayambaka yo okreye oya yo chaîne mbala moko okomolimwa okena TikTok eza mwana eza moke par rapport à YouTube ate ezomene mikolo oyo mekozala kaka na se ya YouTube. Yo somona TikTok azosalela YouTube publicité rien. Mais YouTube asalelaka TikTok publicité po YouTube alenda ye wana mpe kaka Google sikoyo Google nana osalele publicité etanke ye nde moto asalelaka bato publicité. Tala Carmen Odia kanisa bando kreaki site na yo na banda bakoma koyamba yo kanisa ba relation boni emataki mbongo boni ozwaki mikolo échangé. C'est vrai wana eza punition ya maloba ya la baronne Karine Mokonzi. Mais bon yo so mpo kati omilembi Cecilia mpo Malika Mania aza wana po aseka yo kokanisa te aza wana po akumisa yo non po aseka yo akontinue mpe kotia yo mosika po azotala mobali na ye na yo okokobotele mobali asir surtout ti lelo na baboti te Malika Mania mpe ezeme ezozwama te ameli biloko tu pamba azobanga surtout lokola akangama soso na kipekapeka pardon akangama na kapashi. Tala penza Malika Mania bakangama na kapashi egali nini egali te ya kanda lite ya pete te lite ya pete yenda azali motema ya kapashi motims motema na ye bolingo love ya Cynthia Kapashi ye wana papa mwana. Mais bokokoma lite ya kanda Carmen Odia mama zonga na musala sala travailler ata 1 mois 2 mois 3 mois na perte bakosunga o kakati famille qui a les alliés bakia los papa Louis Vuitton aza wana no soko sali perte ya bombiango a couvrir yango oza na bato no na Dubai batindelaka yo oza na bato na Kenya okokobetaka oko okokende kotya dossier na yo pa ya papa di papa ya bachroniqueur na bachroniqueuse Willy Musheni oui yaza wana mpona na baka ata bakoregle yo sikoyo te me bakomona ka na yo YouTube ekomi mpiaka
expliquer réalité po ezomona nango ye ntango akotala oloba wi eya mpenza bongo. Alors Carmen odia mikolo sala boye ata ya moke obanda zwa ata ya za te atindi petit frère akopia bino ndenge wana te Carmen odi oyo nazaka na susi na yo te olingaka poto yango oyo mosala osalaka tout d'abord na Portugal bazopia mpe visa ya travail ya mosala okei oremplir baformulaire kaka na internet obimisi yango oremplir ozwi bapapier na yo bapesi yo visa osombi tike okei okomi mbala moko obanda osala oza mpe na esika kolala eya te kokomi olukaka mokanda non wana mokanda. Donc naloba ndo boye Carmen odia visa oyo bakopia na Portugal ya travail eza boye okokokende ozwi visa okomi kuna obanda osala babeteli oso visa mosusu kuna na kati ya Portugal ya mosala. Donc okokosalaka boye vendredi so mosala esili ozwi avion okiti samedi na kini opase na nganda ntabo lie osilisi na butu na samedi yango kaka ozwi avion ozongi okomi dimanche opemi lendi oke mosala. Donc okotaka Portugal ndenge olingi okokendeke kini olie mpenza ntaba kapela ozongi na yo mpe en plus bakotungiso na aéroport te mpo na nini okomi na visa mosusu babeta na kati ya Portugal. Visa wana ebetaka poto te bakotungiso mpe te eza neti so oza na doki. To ntango ozofungula passeport bato aner bagangi ya Carmen odia ntango ozokoma na Portugal bon dia Carmen bapesi yo bonjour dimanche yango pemi lundi yo wana oke mosala okozala mpe na abonnement na yo oyebika abonnement na kati ya Lisbonne bamataka nango mpe kaka neti biso babis metro bango bakisa na bato me omataka yango na abonnement. Donc bato omataka yango neti na 50 cents ya euro okokomata yango ndenge olingi oki okati ozongi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandashe. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne
chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.